boss ya bato en privé. mokili oyo batangami te topesa bango litoi mpe topesa bango na papa na pasi bino mbote na kombo na Yesu. mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo, chaîne oyo ekambami na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba likambo na moto te. Lelo toyeli bino lisitwale moko oyo tobengaka lisitwale moko ekopesa pasi ekopesa pe mawa ekopesa baninga mosusu bachange battitude na bacomportement na makambo oyo bakorejoindre yango na histoire oyo ezali likambo eleki pas même une semaine ezalami awa na Afrique du Sud mpe pa na biso na Congo koyoka pasi mpe mawa tobengi yango histoire moko terrible mpe mawa. Papa aboti na mwasi ya mwana na ye, ngai naboti na mwasi ya mwana na nga, yo oboti na mwasi ya mwana na yo mpona motema mabe, mpona motema likundu, mpona motema ya kotika ke kolinga kozala na goigoi esprit mabe kidiabulu na kati ya papa wana. Toujours na kati ya Ediba TV ndenge tolobaka na bino toujours bosabone massivement na kati ya chaîne oyo mpo borataka mingi ya malamu te. C'est-à-dire que ya mabe bobwakaka ya malamu bokangaka. Na kati émission tobengi tosololango. Tokosololango lelo biso na bino na ba ko aimé pe na kati ya ba commentaire pe na ba appel nde bobesana kobenga munganga spirituel papa Edi Diba likambo na moto te. Yabino humble serviteur papa Edi Diba na koyela no petit résumé ndenge tosalaka toujours po tobanda ya biso lisapo ya lelo oyo epesi pasi pe mawa me na kopesa mbote na bayimboka oyo bandimi kotia loboko kopesa meya kosala le meilleur po te ndeko na bango moninga malamu oyo ayelaka bango masolo kitoko mongongo ekokauka akoloba butu moi akokende barecherche par-ci par-là na nkombo ya les falsificateurs Pi Carlos Papi Tshisekedi otobengi bonne année na yo, bonne année année ya sika 2025 et 2026 yo na moninga na yo oyo bozalaka na ye toujours singa ya loboko ekangami boye tobengi na nkombo ya Edi Kamina les dinosaures biso tobengaka ye les grands dinosaures. Edi Kamina yayo ya mwana ba bonne année oyo tobengi ba épinue année ya sika année ya prospérité année ya ba bénédiction ba fleur ebele esopana na famille na yo na ba frère na yo na ba entreprise na yo nyonso munganga spirituel na souhaité bino nyonso elamu yo na Papi Tshisekedi oyo bondimi kosala mosala monene na kati ya chaîne oyo topesi pe mbote na Papi Bantata mobali ya pembe makasi molai Papi Bantata movoto ye asali tout le nécessaire. C'est un ami tout d'abord mais il s'est sacrifié quand même. Il y a le sous-mouké oyo azoko gagné pour contribuer na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo, sans oublier de tous les temps de Tango Yiso tobosanaka bango te bazalaka lokola trio totangaka bango lokola trio fiston kabwena ya ba fiston les parisiens totangi susu dadi nitu ya ba 15 nitu ya ba Larios ya ba Pasteur Dora ya ba 15 grand frère na bango ya libusu pe tobosani te Jimmy Kay azali moko ya kati na kati Ediba TV oyo aza kosala ya mosala monene kopanza Ediba TV sango kama malamu kitoko leki ya Pichu Kay na Richard Chiteya Jimmy Kay, sans oublier star na biso ya monene
oyo aza kosala fierté na kati ya France, hein, oyo toyebi star du moment, la promesse de 2026, la promesse de 2027 et 2028, vous allez le voir de partout. Son nom, talaka na changé ne lobi. Pour kombo na ye salaka na elengi, salaka ba chef de poule. Donka premier, azali moko oyo aza kosala mingi ya minene na kati ya Ediba TV yope kota na molongo ya baninga benga munganga spirituel solo na munganga spirituel oko baninga ba reproche ba remarque moi eloko choke esalaka bien po chaîne oyo ekosenga ba caméra biloko mibale na zo to na deux chaînes alors eza kosenga ke bino maboko na bino de kosala soutien force ya eloko oyo. Le 29 novembre 2025, un moment historique. La Fondation Sheila Mwanda et le Centre des formations professionnelles Siloé ont célébré une collation tout simplement exceptionnelle. Une journée d'émotion, de fierté et surtout de réussite. Les apprenants en esthétique, coupe and couture et auto-école ont reçu leur certificat après des mois de travail intense. Ils ont présenté leur talent, leur création et leur incroyable détermination à construire un avenir meilleur. Grâce à un encadrement sérieux et des formations profondément pratiques, le Centre Siloé continue de transformer des vies, de révéler des talents et d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités. La collation 2025 en est la preuve. Siloé forme, Siloé encadre, Siloé élève vers l'excellence. Sans plus tarder, tu continues un petit résumé na biso oya mokolo lelo ya lisolo ya lelo. Papa aboti na mwana ya mwasi na ye. Ebandi ndenge nini papa abota na mwana ya mwasi na ye. Donc, son fils unique abota bana mibale te, abota misato te, abota be mwana moko, pe afutela ye nzela, atangisi mwana kelasi na ye na Kisasa, papa il touchait beaucoup d'argent, afuteli mwana nzela pour eko continuer betide na Afrique du Sud, asala vie na ye awa. Naloba na bino na kati Afrique du Sud, toza na bana yaba. Na bana yaba. Oyo batata mzusu kuna na Kisasa, bacha maboko na sac ya l'État. Bayiba na sac ya l'État, mais mingi eza na tangu ya tata mokonzi ya mboka te, monsieur Antoine Félix Tshilombo te. Et ezali na tangu ya Hippolyte Kanambe avec leur bande de pantins. Oyo lelo bakoluka lisusu bazonga po baya susu kuyiba lisusu malamu. Alors bato wana mingi bana na bango baya awa. Pe bato wana mingi soko landeli bali bato misala mabe. Bali bato misala butu, bala bakama mabe ya kosala, tala lokola ndakisa tata oyo ake kobota na mwana. Donc ton fils unique avec mwasi oyo bakosala na ye famille, foyer yo susu tie susu mwana ya mwasi na yo. Mwana mwasi ya mwana na yo okumpa. Ya wana bakana bino kati émission oyo ezali émission chrétienne. Na ya kote ya na ya kolakisa oyo peut-être na kati etonga eteyamaki te, mais awa tokopesa yango ba verset te, mais ezali kolakisa kaka spiritualité ya bato. Boyebaka ke na mokili ya tata Nzambe ndenge nini tokoki kotambola, ndenge nini okoki kotya lokolo na yo, koyeba epai wapi kokitisa na epai wapi kotya lokolo. Ça fait très mal komona ndeko mobali abengi munganga spirituel parce que ayebi nga awa en Afrique du Sud, abengi ngai ya kolela nakatela ye likambo oyo nde nayebisaka bino. Quand tu prends tes histoires, tu mènes ça ici na kati Diba TV, eza lokola mutu okoki kosala tubela. Doza koleka na tubela na ye, tubela na ye ya nguyu. Ezalaki boye papa afutela ye nzela aya kotanga na Afrique du Sud. Mwana mbato aye atangi asali 6 ans d'études na ye esili. Azwi pe ba fonction ya kitoko na société moko en place ici en Afrique du Sud. Na kotanga batangaki na ndeko moko ya mwasi pe bakutani na congolaise awa esali ke abima officiellement la famille wana. Mais ndeko mwasi ayebisi biso famille ezalaka pe na Kinshasa. Mais papa kufa. Natikalaka na mama
na bande kwa maman, je m'excuse bande kwa maman. Natika na maman, na bande kwa maman. Ndeko mobali abi problème santé basolo na téléphone, balabi aya. Mais par signe de respect, ndenge déjà mona mwasi akendaki na enveloppe ya mbongo. O nde basali ba calcul na bango, baboti wana baboyi avanda pa na bango. Balobi okovanda na famille ya côté ya mobali na yo. Habite mobali na nga esenga papa na nga vanda papa na ye abota ye moko, ye na mama na ye bakabwana ye kuta mona mama na ye te. Lokaza lokola mwana moko papa bota mais aboka mama tuyebi te. Soka botaka pe na bana misala e, soki pa botaka na banani batambongo na kisasa mingi pa na biso na mokili ya ser moi ou baza na makambo ebele bazali. Mais le garçon à Kola, c'était une photocopie de son père parce que j'avais vu des photos. Ah. Aïe 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 aïe. Lisu na omoko. Oyo peut-être lobi que lobi yo soko kei, ye muto kotikala na bomoi pour na gérer vie na yo, ye muto ko représenter yo, ye muto ko sala ndenge ezalaka kaka. Mais oye so ko boma ye lisu moko wana. Oye ko boma lisu moko wana, oye ko bima lisusu na mwasi ya lisu na omoko. Mwasi abengi mobali awa ebise te baboti balobi oyanga kotu babi te. Biso na coutume ndenge de baso to stopesi une grande partie pour des mesures de sécurité. Baboyi na bango koma o obenga na téléphone azati. O akende pa ndofusu, o akende pa na kotanga bakombote. Alors pour na ko éviter ba problème, azala kaka pa na bino. Le mec ici a trouvé c'est normal. Abizala papa, problème ezate papa zanga bana misala ebele. Baimboka ezalaka somo, ezalaka nkutu-kutu, ezalaka makambo. Munganga spirituel 2026. Na bino maïe. Na baki nazala ba programme ebele. Toi na cœur en connexion. On a baki ko s'inscrire pour te lobi okuta na molonga na yo. Oyo ya vie na yo. Pour lobi okuta na mutu oyo apesi yo posa. Tant mozo yi divorcé au divorcé 3-4 fois, mais na kati diba TV, okozwa mwasi oyo na ye boko divorcé ti. Okozwa mobali oyo yo na ye boko divorcé souti. Parce qu'on a des pasteurs, on a des prophètes, oyo bakolande la bino, pe boko kende pe na bolo sambo, boko sala otobengi mariage. Baimboka ezali putu tosala ningele na mokili ya tata Nzambe. Soki osali ngele te, okokwea na likambo na bimisi mikolo yo proverbe bizaleli. Okoyoka lisolo ya proverbe bizaleli, ezali ya ngai te, ezali ya yo. Yo ndo bandi bizaleli mabe, ngana sala. Baimboka tozwa spot publicitaire oyo ya mama Sheila Mwanda. Oyo aza kosala eloko kitoko ya kotangisa bato, ya boyekoli kotonga, ya boyekoli komema mituka, ya tout mama Sheila Mwanda. 2026 avec pasteur Stani Nzamba mona bino, pe apambola bino. Seigneur nazali Sheila Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat Sheila Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation Sheila Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sous liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé, ozana posa ya kosunga, ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé, tala place malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation Sheila Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo, akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu.
asinga yango te aongele badikise dolar nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eokutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te po nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na motango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle. Voilà de retour na kata chaîne na biso Ediba TV kamabina humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba likambo na moto te na kati émission to bengi tosolola yango tokosolola yango na ba commentaire tokosolola yango na ko partager émission tokosolola yango na ko koma pe ko benganga munganga spirituel yo pe yaka na problème nao n'hésitez pas papa Edi azawana pona kusunga bino Papa Edi aza wana pona kotangisa bino Biblia ya makanisi. Papa Edi aza pona kolakisa yo lolenge nini okoki ko comprendre mokili lolenge tambolaka. Mokili oyo ezana trop désensé. Ezana bato mitema mabe na niveau nyonso. Talaka okozala master no moso ba na esprit mabe mobetake jaki. Okipake sute otika ye olobi zwana yo sala na yo solingi mais nayebi ke ozaka no mutema mabe. Donc c'est-à-dire que na kati Ediba TV nous sommes là pour éduquer et puis faire comprendre aux gens que le temps de la spiritualité est arrivé maintenant. Donc faut être sage et puis prudent dans la vie. Donc awa tokoti siko na kati ya masuwa mpona kokende liso na biso epai wapi tokendaka tout droit au bi donc masese mike ezalaka mpona kotia mwa pilipili na mungwa ndenge na mesana kosala émission na ngai donc yango ezalaka nango etengami mwa moke me ezali na ndenge ezali kokendele donc sikoyo ere mwana mwasi abengi ya ye molongani awa abengi oyo tobengaka abengi bebe na ye bebe ayebisi problème eza te vanda kaka papapa bana misalo bazalaka pa papa basololaka mpe na elenge mobali oyo azalaka awa na Afrique du Sud. Mission na bango ezalaki après 4 mois soki mwasi avandi lui va rajouter l'argent mpo basilisa makambo nyonso basali makambo tu epuis ye azwi mpe mpo azongi donc ayaki na une partie ya bakokanga lopango enveloppe ya baboti et puis normalement une grande avance à partie oyo bango basengaki na lettre alors sikoyo mobali azwi kaka ekende na mwa parti oyo exemple basenga lokola neti ndakisa $4000 apesi na 2000 kende na 2000 na bunda après 3-4 mois basalaire nokakisa na kobwaka susu desha bango wana na desha ba wana ere na kobwaka yango bongo tosilisa makambo nyonso bayimboka nayebisi bino ezalaki ndenge bweke ezalaki suka na likambo wana baterme na ngai mbweke do elakisi ke likambo wana ezangi na motu na makulu mwana mwasi apesa mbongo kuna aye kovanda pa papa bokilo ewo mwana mpe kuna na étranger atindaka mbongo malgré que son père a beaucoup d'argent père comme avandaka na ye mo père comme amesana na vie ya giliba père comme amesana na vie ya bututu père comme amesana na vie ya mosizo po abeta bamosindo te chez bamasta na ye akoma kotambola ye moko. Écoutez-moi ça oza kolanda akoma kotambola ye moko bayimboka eza somo mpe sukali na likambo mwasi ya mwana na ye fils unique mibale te papa tellement ki bosoto spiritu mabe parce que quand tu es en Christ comment tu peux envier la femme à ton fils comment soki oza lokola papa Edi oza lokola munganga spirituel comment na koenvier mwasi ya mwana na Christ que j'ai salé en passant premier fils de papa comment j'ai pas envie et pourtant kutu ngai nde nazolukela ye mwasi mpona pesa ye
Penga na oki konvie mwasi ya mwana nanga te. Yo oki konvie mwasi ya mwana na yo oza lokola otamboli na mwana na yo moko. Bayimboka ezalaka pete te. Bakoma na bango kobima nzoka nde papa moto abakisi ya kosakana te. Mwana bonzambe eza te. Papa bema mwana na vie ambiance, vie ya komela. Soki mobali abengi, oh, nous sommes avec papa. Papa dit, mais je suis avec ta femme ici. Hier, elle a répondu. À ça qu'on répondre, mais ma canisi, conscience. Et ça, il soutient. Papa, kota laboratoire, il y a ma casse. Akanga somba la chaîne, moko mobiba. Akanga mwana na awa. Donc, grumet, toi, n'y a la tarana le boku na ye. Desali kingo ya kanga mwasi. Abalusa mwasi makanisi. Donc, moi, ça y est, il y a tata na nde mobali. Bota la degré à niveau. Tata na nde mobali naye. Mais lelo yo eye kosala ke mwana mobali amoni 4 mois eleki 5 mois eleki ekomi kuta akomi kobenga mwasi aza koyamba su telefone te akomi komona mo directement komo tuna kutata wana oyo nani yango abi nayebi ete abenga ntongo abenga midi abenga poko mwana mobali afuti mpe polongo Afrique du Sud wu kisasa ewa. Avant afuta na lupepo mwana musala moko abenga ye ayebisa ye naza komona lisusu evandeli ya mwasi na yo ayaki awa na tata na okitoko te bakoma kolala chambre moko bakoma kolala chambre moko boye nde yango ayambanga lisusu na telefone te abia koyambo nde bakoma kovivre lokola mwasi na mobali nde esala ye sikoyo akita aya Kisasa ndeko ya koya Kisasa wana nde place aye komona makambo bayimboka esalaka pasi aya abimela bango na Kisasa na bavole ya butu oyo ezalaka mingi tolongwe koto oyo tosali escale na soit na Rwanda non na Côte d'Ivoire plutôt na Rwanda na Côte d'Ivoire. Après, le soir là, vous sous vol, balongaki ya joko ba 14h, bakekoma Kisasa 23h. 23h à minuit. Aye na ndaku akuti batu balala. Faut beta portail, batu bafungoli portail. Mwana mwasi koma salangwa ki tata wana. Tata kuta kangeli na chambre mwasi na ngasa. Abitaza pala. Mon fils est là na tongo. Je suis fatigué. Bakota na chambre. Abenga mwasi téléphone nekate. Na tongo. Papa zui mwana mobali abimini na ba mouvement. Era kina ba mouvement. Aiki kotike quelque part na mwa galerie moko boye. Etonga misika na Kisasa. Bino bato na Kisasa. Boye bien. Aye kozonga na lombangu. Pona ko laver esprit ya fi wana. Koyebisa ye kasi mutu no ayete. Mais comme moi ça lingi soko sentir yete. Tata sa pese biloko. Tata sa pese mokumba. Tata sa komisie mwasi na ye. Tata sa sali tout. Na lobaka na bino awa na lobaka rien que la vérité sur la vérité. Awa tote ya kaluka to ete na kati tonga. Awa to koloba nyama na kombo na ye. Na kati emission to bengi to solo la ya. Ayemboka ya son. Pourquoi les gens peuvent être motema mabe tina niveau wana? Pourquoi? Bato bakoki kozala motema mabe tina niveau wana. Niveau oyo ke obima na mwana na yo, mwasi ya mwana na yo. Bino bato bobalisaka bana, mwana ke libala azali pa mobali sokolo pakala, mwana esali ke ifalo ngwa kende pa iboye, bosala ningele. Bosala ningele. Il faut faire attention. Il faut connaître la fille va où, dans quelle source de famille. Bolimbi simon moke biso bato ali ba chrétien. De l'eau pour ngana pesa bana na ngai pa iba okele, il faut baza na famille chrétienne. Ceux qui famille za chrétien te mon boulot. Famille binaka mame er nyoso mame kitoko te.
okuta tata bana mama bazala mame mobulu tosalani ngele ezali batoli oyo mokanga spirituel apesaka mpona kolakisa bayimboka lolenge to kote ya bato mosala tokalisala ezali apete te yali mosala ya kolakisa bato. Je ne suis pas là pour parler de n'importe quoi, mais je parle de réalité en réalité. Moi, na mobali azongi na pourquoi papa qui kozwa ye a présenté moi c'est atani ko sentir. Comme ezaki d'abord bien organisé. Na bayaka kolala ba pese chambre mususu pe chambre mususu po isala kaka marque. Alors, elle esali marque wana nde esali makambo te nde elandisi makambo nde na kovanda une semaine mwana mobali avandi aobserve nyonso na oyo bana misala bayebisaki ye akoki te akei na famille bamwasi abengisi bamama na bango na bandeko ya mwasi bakutana na rendez-vous na église songolo pakala tokotanga kombo te pa mosali na nkolo moko mpe ya makasi oyo akeki kobimisa makambo wana parceke mwasi aza kokowangana mobali aza kokowangana papa aza kokowangana mais mpo badécouvrir bango il faki un homme de Dieu très puissant oyo asambeli un prophète qui voit amoni alobi bakablo eza na loboko no papa yango nde okanga mwana te tosambela tokata kabla tokata bakata kabla mwana mwasi abibi. Alors du pouvoir ya délivrance aye koloba inconsciemment ere alamuki aye komona ke oyo nde mobali na ye na kati ya kosambela mwasi azokoyeba te eti babimaka na tata na sakoma na mokumba nde mosali na nkolo ye kotanga ke non mais mwasi na yo aza na zemi batuna mwasi tikala aza na zemi te mena oza na zemi yo obimi na maboko na ngai oye na famille na respecte yo na bombi yo nasali nyonso mpo ozala kimia bandeko bosabone massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV oyo ekangama na humble serviteur mwana likambo na moto te mpo te bozangaka te na korepete bosabone vraiment massivement bopartage bémission oyo eyali ba suspense d'émission mpo te lobi soki yo mpe likambo boye ekomeli yo kobanga te kohésite te mpenga monganga spirituel bosabone bopartage œuvre de Dieu oyo nzambe akopambola tala epai bakei tala epai bakomi tala epai makambo esalami mpona nini obotami na tata aza na mame tata azangi bonzambe maintenant l'homme de Dieu akoki kotika jamais mpo biso toyaka te mpo tokabula nous sommes là pour toujours faire l'union bote bayimboka balangaka biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV nautaki kosala annonce na kozala na Paris mpona badelivrance ya bato en privé mokili oyo batangami te topesa